nazali Jérôme Sokono, Gidi Kondele, nabotami na Kisasa, nazali Monganga, oyatangi awa na Congo, pe na suki na professeur d'université ya campus ya biso ya Kisasa. Ndengai nazali wana, nazali marié, nazana bana mitano. Et natangi ba classe na ngai nyonso na Congo. École primaire na ngai na Saliango na Matete. Et puis école secondaire na Saliango na Bakongo. Pe na ekosisa yango na collège Bosomi. Sikawa pe na zwaki nzela université. Na lekaki rond-point Ngaba. Pe nazali kuna na Umeli, nasali près de 10 ans. Na ekobima docteur en médecine na 1997. Na yango nazwaki nzela ya kokoma assistant na 2000 petit lelo awa na kokamba mabe na mosala wana. Na 2006 nayi kozwa diplôme ya liboso ya médecin spécialiste ya otorhinolaryngologie maladi ekipaka matoi zolo na mongongo. Sika wana pe na vandi te na bundi te atitititi na 2021 nde nayi kozwa diplôme oyo tobengaka agrégé de l'enseignement supérieur. Les diplômes à bengi à professeur d'université. Ça ko sala yango na cadre ya Asbel na biso. Auto bengami les amis du professeur Dr Jérôme Sokono. Asbel wana endimama na l'état congolais pour na esala promotion ya santé ya bandeko. Et peto sa promotion yango to banaki depuis le 20 juillet 2020. De topsaki assemblée générale na biso. L'assemblée générale wana to salaki to continuaki ti to sali ba action ebele et yami balé tant to sali assemblée générale to ko sala sortie officielle na biso le 21 octobre 2022 to tikaki wana te to sali campagne monene na Matete na terrain ya Chobo o to kabolaki ba kisi pe to pesaki bato tout ça qui va examen au fêlé tout ça qui peut bango par consultation d'ailleurs bato mingi ba eba ki ba malade na bango en termes de dépistage tout ce qui wana te to ye ko sala le 25 décembre dîner pour Noël ya bana o bazé ko be maladie ya SS to kabola ki na bango lipa to kabola ki na bango bilei pe bana yango o to kabola ki bilei bazaki la plupart ba dépensités Asbel alexaki bango apesaki bango pe bakisi o ba melaka mingi ko bengi acide folique pe wana to pe makité 2 semaines après to ke na Congo central na collège ya Mbanzamboma esika ngai na tanga pe esika wana to saki yango na partenariat na association des anciens élèves du collège de Mbanzamboma. Tout ça qui va concession fait na ba lycéenne na ba collégien bazaki ne sengo makasi pour to pesa ki bango ba kisi pe to dépister ki ba maladie na bozongi wana to mona ki ba résultat moko très catastrophique bana mingi abasi ba ki ba maladie ba infection na nzela abasi ba misu ba ki na ba maladie ya moto ba misu ba ki na ba malaria pe nyonso wana Asbel azwaki yango en charge avec l'association des anciens élèves de Mbanzamboma. Tolongwe wana na Mbanzamboma to pe makite. Toye na commune ya Kisenso. Kuna to savaki na partenariat na centre national de transfusion o ezali na Banda. Le place wana Asbel apesaki makila na ye pona ba ebanso bazali ko bela anémie SS na ba ebasi ba o bazali ko basi o bazali ko sila makila na kobota. Pe to baki ke makila mususu ekosunga basoda o bazali ko kozoka na esika ba minduki ba masasi na ba loko ebele pe to pesa ki makila ebele pe bato mingi bazaki na esengo kuna na commune ya Kisenso to saki yango na terrain moko ya malamu terrain ba bengi terrain Kabila ezaki terrain wana o place to saki makambo wana pe to zwaki bato ebele bato nyonso bazaki na esengo po te bayebaki sika maladi ni bango bali kobela to pe makite après Kisenso to zongi lisusu na maison communale ya Matete wana lisusu to kipaki ba dépensiteur na biso
au Bayaki et Bazaki on a eu plus de 250 dépositaires au Bayaki na commune ya Matete bango nyos baki na sengo pe bazoki bakisi na yango tozaki na tobengaki na ba médecin au bautaki poto au bastretaka uniquement maladie de drépanocytose tozaki na bango tozaki pe accompagner un programme national il y a lutte contre la drépanocytose centre national de transfusion mais tozaki na bango na Matete et pas iwapi to kamama ki na firme monene Safi Pharma na Chalina o basungaki biso na mayematali bakisi o to pesaki na bayebazangaki to pemaki te to longwe wana to keli susu na limete na ndanu et pas to komaki na ndanu to salaki lisusu don bénévole ya makila to pesaki lisusu bakisi pe to dépistaki ba maladie banso o bato babaki kobela ba diabète ba tension ba maladie zaki mo ebele belé bato waki na problème ya misu maladie ya misu bango no so pe to seko traiter bango to pemaki lisusu te to ke na commune ya Mombele en partenariat toujours na centre national de transfusion et pas iwapi to pesaki makila to sungaki bandeko na biso o bazalaki na ba maladie ebele mais ba maladie mingi o to koye ko en charge te to pindaki bango na hôpitaux o ezali ya référence o ba koye ko landa mais asibel pe adlandaki bango isika balandaki bazali ko kengo ba soin pote na mokaza ki nango accompagner bango na ba traitement o bazali ko na hôpital ezaki vraiment mosala monene pour le moment nous allons préparer le 30 juin campagne mosusu ya kafu kafu o to ko pesa lisusu bakisi na ba bazali ko bela na ba pona ko dépister pe maladie na bango maso wana ekosama na Matete pe tozali na kata ba procédure administrative po te ba pesa biso nzela po te to pesa yango to sunga bandeko o bazali ko kelela pe na mois de juillet awa tozali na programme monene auto organiser tournoi loisir pour na ba jeunes nyonso ya Moamba o ba ko beta balé à travers les 6 communes où ils ont constitué district na biso à Moamba et aux match à kafu kafu et aux sama na terrain il y a stade ya Matete et pas wapi bango nyonso ba jeunes o ba beta ka balé ba ko zala wana pe ko zala impact na idéologie voilà o nyonso to sali banda to bandi mosala na biso asben balobaka yango pona o salisa o salela ba idée na yo esengeli ozala esika yo bako kambama esika o déjà zokozwama et pona yango okoko sala mosala mais soko zali esika o déjà zokozwama te okoluka bolamu ya bato yango ndenge nini yango wana tozali na posa na intention ya koluka kokamba bandimi bakongolais banso à partir ya mokeo toyebi tosunga pe bango na makanisi na biso mpona yango tozali réellement na bambition politique oyo kopermettre biso to à travers les visions politiques na biso tokoka kosunga pe bandeko po epai wapi tokozala na mwa liloba ya koloba mais soki bandeko yango basungi pe biso tokoyeba pe nini tokokolobela bango soki si jamais bapesi biso confiance wana ya kokosunga bango à partir ya mosala oyo toza kosala po tolingi te esuka wana tolingi te ya solo mpe tokosala tokosunga bango mais nsima mpe tozala mpe na epai décision ya kovote mibeko décision mpe kosala de sorte que bango mpe basepela po te makambo nyonso tokosala ya bango esuka kaka be na terrain te mais esuka mpe na bacadre moko normatif oyo kopermettre bango batrouver basolution na makambo na bango mais à travers un cadre structurel et formel oyo bakozwa basolution ya makambo na bango bana ya Moamba batata bamama eloko na koyebisa bino nasali 26 ans comme médecin na mosala oyo na bandi ko traiter bato gratuitement pe bayebi ngai bayebi te nasaka mosala na ngai malamu natangisi bana kelasi ebele nabimisi badokotolo baminganga basusu pe bakomi baprofesseur d'université lokola ngai oyo baleki na maboko na ngai namoni ete soki bana ya Moamba bosali ngai confiance na bandi na mokeo nga nayebi na kosunga na kosala maso po te bozala desu te mpo na makanisi oyo ya ngai nazali nango nasali yango mpe nasengi moto suffrage te mais pendant 26 ans mais sika namoni nde ntango ekoki oyo namoni ya solo te nakoki kozala utile mpo na mboka na ngai
au lieu que na fana kana ndako na saka be musala ndengwana il faut na prendre part active na kosunga mokonza mboka na musala o amune azali kosala na vision na ye o azali kosala pona ba congolais ngana za à mesure ya ko accompagner ye na musala wana esika nyonso oyo mboka kotenga ngai na sala nazali prêt ya kosala esika nyonso bakonza mboka bakomoni te na bongi wana esika pe bino boza kosunga ngai dépensité nyonso osengeli koyeba te ngai moko mpe nabotami na famille ya badépensitaire ezali maladi oyo nakoli na yango mpo nabotami na famille na yango nayebi ndenge ezalaka pasi yango wana motema na ngai ezali na bino banso badépensitaire boyeba te ezali etumbu te ezali maladi osengeli kovaincre yango mpe tokolonga yango eza na mibeko osengeli totosa po ke bovivre longtemps na mokili mibeko yango ezali bolanda baconseil programme national ya lutte contre la dépendance ezali kopesa bino à travers bacircuit na yango. Je pense que la dépenseuse n'est pas une fatalité boyeba te ntango ozali na yango okobika na yo okotosama soko tosi mibeko ya maladi wana okozala mpe malamu okovivre bambula na bambula mpe loko moko otungisa yo te. Courage et pleine santé na bino baso bozali na maladie ya anémie SS na tondi bino botondi mingi.